Si vous devez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, je débarque à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement. C'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait. Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture qu'on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya suka oyo bokomona na suka ekeke bamingi bakondima baprofete bakobima oyo ya lokota. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolu, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, de Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le 4e titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Ndanga. Yesu kati nangai ndanga ndanga solo kozala na eleki nyonso. Salut tout le monde, moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako landanga sikoyo o azo vive na kati ya UK ya Royaume-Uni seulement que tozako pesa ba service protection et assurance. Tozako pesa assurance vie, life insurance. Eza que soki mutu aza na bomo ite ba futi yo mbongo. Mbongo bako futa yo eza pona ko couvrir l'enterrement pe na suko tika héritage na bana yo et en même temps sozaki na ndako ozwaka na crédit et ko ipe ko futa ndako na yo toza susu na auto bengi living cost ezali produit oyo soki mutu abeli aza na ndako osalaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que oza na ndako ozosala te. Et nous avons aussi building and content. Ce que vous avez bien au foot, on protéger ndakunayo, donc au foot yo. Tous les sous na autre mais critical illness, assurance maladie. Tango mutu, aux ali sous na problème à santé, au belly sérieusement, l'assurance te paye. Tous en a témoignage de belly mutu a futami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo e sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Merci. Mbote na bino balandinyoso ya bosolo na politique officielle misa ya lingala eleki misa ya français eleki misa ya latin na bato ebele bozolanda biso boche TV moko bato ebele TV za radio te bozolanda biso en direct ya ba sankusu bozali na mbandaka bozolanda biso na Gemena na Lisala na Joende na Liangola
tobosani te bato baza na Bulungu pe botie TV moko boza na Kiri na Bagata boza na Sud Kivu na Nord Ubangi topesi bino mbote boza na biso na Pweto boza pe na Lubumbashi même na Kolwezi mbote na bino meto bosani te ndenge tozosala TV boye bato batie TV moko ebele na Kasangulu boza na Songololo na Kolofuma na Matadi boza na Belvedere boza na Kinkanda na Mvoadu na Stade topesi bino mbote na Boma Kitoko toyebi ete tokolekisa bangonga malamu bosolo na politique officielle lundi mardi mercredi jeudi vendredi na ngonga ya 11h juste kino na 12h juste nous sommes habitués à informer bino tozui engagement na mosala oyo ya kosimba mbongo ya batote ni ya FCC ezala ya cash ezala ya MLC ezala ya Lamuka ezala ya ensemble ya Moïse Katumbi tokosimba mbongo ya motote tokosala mosala soki moto ayeli na butu ayebiso ki azwaki mbongo epa na biso kobanga te senga video ya corruption ya pesa biso mbongo bimisa ngo na TV et kopesa biso makasi pote to mesembola mabiso mbongo na likambo tuza koboya pona bato tokosala mosala pona mbongo te yango moni na suka na bisi bino atako nyonso toza kosala bomesani komona bato mingi soki bazui mo a succès basali mo mosala baluka bakoma ba député ngana ebisi bino déjà na kokoma député te nazali na esengo ya kokoma yango te eloko wana eza ko intéressé ngai te eloko zo intéressé ngala tika na mosala na sala pote bino bozala informé bozala instruit en temps réel par rapport à makambo nyonso eza koleka tolakaki bino déjà lelo tokokamata elombe mobali moko yenda za invité na biso lelo na tongo bato mo babenga na Lubumbashi abi papa tolingaka vrai ou non vrai ou faux oui vrai ou faux lelo ekosala mapamba te toyambi ndeko moko azali awa honorable Papi Mantezolo azali député national azali président national il y a nouvelle dynamique ya Congo mais en même temps azali pe dauphin sacré ya nembo na Ntsemi Nkaka o azolanda biso certainement ceux qui azana ba faculté na nyonso po to yebi kazaki malade aza internet na scène pepe mais so azana makasi ya koyeba tanga kotala ba bien Nkaka yewana akoyeba facilement honorable Papi Mantezolo mbote na yo mbote ndeko sango pe mbote na ba nyonso balandaka yo à travers le monde pe mbote na ba oyo basasi ko branché na chaîne pe on a kolanda bosolo na politique officielle Olongwe Congo Central au futi billet au roulé yomoko au eti na Kinshasa pour les canabosolo na politique officielle pambate ya koloba ezalaki d'abord na ngina ye baba impression na yo pona bosolo li solo mona ka musika mais lelo yomoko komi na réalité pembe non en fait omoni musala soki muta osala musala malamu tozela nanu te akufa bongo tosala oraison funèbre souvent yango nde ezalaka ba congolais mutu akufi bongo yo kasikoyo ba talent ya mutu wana lelo yo soki mutu ozali na vérité ya koloba ozali na likambo ya kotalisa po ekoma epa ya ba oyo bazokamba mboka franchement sans vraiment vous flatter il faut ya koloba bosolo parce que awa ezanet kiyungulu yo moko koya awa ozana lokuta mais bakotalisa lokuta na ona ndenge kaka ba question ekobima très bien yango nga na ye awa pokena loba bosolo merci soki pe na kokosa otalisa lokuta na nga na ba oyo bazolanda biso alors principe est clair comme ça n'est infraction journaliste ndenge tozo la bomuninga zate na obeto biloko mo eko sala vertige eko bouger pe vie na yo mais yo zalande à mesure ya ko répondre oza pas obligé à ko répondre te soki po moni ko tiki na yo otiki mutu pa ko kanga yo te soko silisi pe micho bimi na yo zongi pe na ndako donc ça la prenne à ma question alors on va évoluer il y a pas de problème avant peut-être d'entamer la toute première question na lobaki na bino challenge ezali tombola maboko batu bazo tombola maboko partout bino moko botala kande ba congolais bazo tombola maboko eza une manière à koyebisa bino bato botindaki qui ba demande na bino to négliger qui en hôtel yango wana bato bazo tinda ebele baza kotinda landa yango et puis on se retrouve après pour que to bana mituna tombola maboko pe siko zali pour madame tazo ronfler nani abangi sana nani bo répondre ngana eloko ala terre nzamba pesa bino bolima mikate na sala mafuta taba taba oyo biso wala mikate place ici mais so ba chef farine ba fongoli place moninga kota donc ba rumeur est sur pe mbote et que na ko kotani na baye kolibaye question à semaine mais sina tunda ibino motala ni biso ko fuma bana mutazo ronfler 2 minutes bosolo na politique totombola maboko po tozokula misa sango tozali awa tozana yo ensemble maboko ya otombwama
Voilà. Ouais, on va retomber la maboko, voilà. Il est qui à français là-bas. C'est bandit. Tombola comment tombola. Matondo mingi sango mokonzi biso oyo bandimi bayo balandi ya émission ya bosolo na politique toza deja wana tolanda émission na biso tolinga mingi ngai mulandi na yo mwana mboka assistant de Shimuna mener en toge tozwa de toge oyo toluka sko tozwa toge lisusu oyo ba prof wana to sepeli mingi to sali video pona kola kisokete toza fidèle na émission na biso yango wana to tomboli maboko kolobakete misa lingala eza misa oyo batu bayake belé matondo mingi mwana mboka sango mokonzi totomwe maboko sangwa zongi to sepele sangwa zongi totomwe maboko na Brésil totomwe maboko na Brésil sangwa zongi to sepele mise komelengi tombola ekesila otomboli tombola Sango Missa Sylvie à partir de Johannesburg, Missa Yajiki à partir de Johannesburg, Jeff Wimpi, Oumela Sango, Oumela émission de l'élé en fort. Très bien, merci beaucoup. Ça c'est bien. Alors on va continuer. Deuxième partie, vous allez juste à la fin. Tant que vous pouvez tomber et vous ça bien. Honorablement Tezolo. Là c'est pas pour lobby que vous après avoir affronté vérité nyonso. Alors batebele peut-être bazo bunga yo bamso pe bazo yo bayote mais comme on est kendaki moi sango mingi peut-être les longues bani mingité mais comme on est les kaki. Baba no bengo mingi très à mon antemi. Et sur le cas ba bengo peut très à mon antemi. Oui, plusieurs fois babenganga très à mon antemi. Mais au sabota na yo parce que ba ke ba intérêt na yo zaki rassuré. Non, na répondaki peut-être batebele bayoka ki ba réponse na pesakité. Lelo na kozwa occasion ya koloba pour la nini babenga traître. D'abord traître eza adverbe qualificatif adjectif qualificatif. Au même moment eza pe non. Ça dit ba obenga au traître. Mais pour eloko wana ezala na sens pour ba pesa yango contenu. Tango lobi ke moi si na ngai aza traître. Faut loba soit moi si na yo azokende lobaka ba secret na yo na ngambo boy. Soit moi si na yo azo yibaka. To azo bimaka na moi si mobile mususu. Et alors mo ya traite ezui sens. Si ka batu babenga Matezolo aza traite. Ba pesa sens. Soit batu balobi non oza traite parce que okendaki na gouvernement ya Kabila. Mais na rose répondre ba oyo ba o balobi ndenge wana. Mwanda Ntsemi oyo aza vie na nga maître na ngai initiateur na nga yende mutu apronaki glissement. Siko mutu akena glissement oyo aprone aza traite na sens nini. Ça dit soki Kabila a glissa alongo na 2016 ti tokoma na 2018 parmi bateau ba pesaka Kabila makasi pour ta glisser Mwanda Ntsemi yo yebi yango donc ataku to poser nga mutunda wana me congolais nyonso ayebi yango eza bongo parce que ndeko Kabila ayamba biso le 3 mai 2015 kuna na kobima na biso na te na parler de la nation tant to bimi Mwanda Ntsemi asala discours ba nyonso ba yebi yango o ya lobake il faut to glisser. C'est comme ça. Ils ont combien pour bateau information ezali que tout monde akuta na Kabila ta mama boko pam. La plupart à bateau na makambo bino bokendeli. Kabila za lokola na lobby na yo boye. D'ailleurs na meta quiconque en défi. Tant to kenda to mona Kabila na 2015 wana tozwa ata infranté. Lelo nazo lobango mutu nyonso o ya yebi ki ba pesa Mwanda Ntsemi to biso nyonso tozalaki na ye mbongo. Aya aloba yango j'ai dit ceci, je suis même prêt à démissionner na ki député national. Ce qui mutu ayeka ka lobby ke bozwa mbongo ezalaka place boye mukolo bo uta kotala Mwanda Ntsemi. Jean-Marie Kasamba zala ba preuve belé. Na lobby même ndekolanga Jean-Marie Kasamba aya azalaka pekuna. Tant to moni ndeko Kabila to silisi masolo to bimi to koti na mutuka inde na bandako na biso. Mais qu'est-ce qui a motivé ce changement et langage ya Mwanda Ntsemi mutu akotaki na kanda abimi ne sengwa lobi to ndimi Kabila glissé motivation c'est vrai que bon besoin raté mais la discussion yo zalaka na kati eloko nini motiva changement de kolangai omoni kotala eloko na libanda pe kozana kati
eza mystique tokoti epa ya ndeko Kabila tango tobandi kosolola ayesi biso boye c'est vous les vrais opposants alobaka na biso ndeko Kabila ba oyo bozoyoka baza ba opposant alakisi biso mikanda bazokomela ye est-ce que zolanda ça nous a révolté. Vous pensez que Kabila était sincère dans la démarche ou on a tout le monde qui a monté dialogue efongwami bango nyonso bato wana oyo balolo bake Kabila fo akende bazalaki na dialogue c'est-à-dire tondimi que donc masolo moto abetela ki biso eza lokuta te à part Etienne Tshisekedi oui évidemment bon na lingi na zonga kuna te mais on dit que patriarche peut a bénéficié de la faveur du président Kabila donc toko l'histoire on ne peut pas la changer peu importe on peut changer le présent ou le futur pas l'histoire les passés restent les mêmes donc toye bayango et puis place na botal sabato il n'y a pas un baromètre oyo etal sakayo aux assains bako critiquer mabena yote balobaka malamu mais ba mususu bako critiquer mabena bango qu'est-ce qui a justifié ce changement de langage ya mwana Ntsemi tango colérique mais abimi trop gentil d'abord mutamona mwana Ntsemi azokote pa Kabila colérique azalaki te tokendaki tokomi wana tokendaki na 4 problèmes biso ya biso. C'était l'occasion pour nous de présenter ma problème. Premier problème, liberté de mouvement de Mwana Ntsemi. Oyebi ki azaki interdit à bouger. Deuxième problème, ezaki libération ya ba adepte nyonso ya Bundu dia Congo. Troisième problème, ezalaki la reconnaissance ya parti Bundu dia Mayala. Ezaki reconnaître. Quatrième problème, indemnisation ya ba ya Bundu dia Congo au babo maka na 2008 selon résolution ya parlement. Oh boya au sala procès, boya pe au sala plainte contre bato babo maka ba. Yo kanga nanu. Parlement c'est la deuxième institution ya mboka. Azui ba résolution apesi na gouvernement. Mais je vous dis jusqu'au moment où je vous parle les Bundu dia Congo na ba adepte da bango batikala kozala indemnisé te bafuta bango te. Je reconnais accorda liberté de mouvement ya de Mwana Ntsemi. Je reconnais reconnaissance parti Bundu dia Mayala. Je reconnais adepte ya Bundu dia Congo bima na ba prison sauf bafuta indemnisation te. C'est là que nazoloba omoni justice na biso il faut ezala équilibré ezala équitable na lingi na profiter na koloba na mukonzi mboka sikoyo parce que na yebi na bosolo na politique azolanda lelo yo na cadre ya désengorgement ya ba prison bazui batwebele entre autres bandeko na biso ya Kamona Sapo ba accorder bango mesure de grâce mais bazui batu ya Bundu dia Congo batindi bango na bandundu 47 makesa na bandundu ils ont ça la passi. C'est là que nous disons pourquoi des poids des mesures. Batu mususu wana botiki bango alors qu'ils ont endeuillé Kinshasa yo yebi yango lelo biso to perda muntu moko azalaki proche na biso na marché central ya Kinshasa bakufa baloba na biso ke Kamuna Sapo mutasali yango lelo bazo gracier bango mais bazui ba makesa Bundu dia Congo. Est-ce que le fait ya ko appartenir na communauté moko boye et ko faire yo ke oza la gracier to oza la pini? Nous, moi en tant que porte-parole Yaba Congo, peut-être ndeke osango ko yipsanga ke mais pour la nini ka konsolo be la communauté yo yebi ke chaque fois tangu osala ka ba émission na yo osambelaka Jésus-Christ tango zo pesa mission na batu na ye ba pate na ye alobi liboso bokene na mokili bo banda na mboka na nga jide bote ya nano na jide simanango bokena Samari wana nde district ya Jésus Christ tango silisi na Samari bokene na Jérusalem capitale na ye tango silisi wana bokena extrémité de la terre. C'est pour dire que même Jésus Christ savait que si le message de Dieu est bandi na mboka na ngate et ça la sensité. Très bien. La ligne d'abord tout réfléchir. C'est vrai qu'on peut se rendre à illustration à Jésus, mais il y a un tribalisme, un racisme, un cas kazala nango, bah tu veux pas reprocher na langage. Parce que pour la Mwana Ntsemi, a favoriser kaka ba ressortissant ne Congo. Oyebi ka tena ba discours à modèle wana à plusieurs fois. Central kaka na ba ne Congo. Na koloba boye. Je ne soutiens pas xénophobie. D'ailleurs na koloba na yo parmi ba kada parti na ngai tozana ndeko Kalombo azana Canada oyobi yoki Kombo Kalombo azana Canada nazali na secrétaire général na Kapui azam Swahili nazali na Bangala Mulume conseiller juridique, c'est-à-dire que
ngai xénophobie je ne soutiens pas, mais ce que moi je condamne ndeko na ngai nakopesa ba illustration pour oyeba ce que fait mal pour na biso ba Congo. 1 na kati ya Matadi tozana oyo babengi OEBK na kati ya ville ya Matadi DG nango aza mukongo te. Ozui STP source nango eza Congo central DG nango aza mukongo te. Ozui SNEL comité de gestion nyonso ya SNEL omona mukongo te. Mais miba oko nommé DG ya miba te oyo aza muluba te. Oko kiko nommé DG ya Jekami naza muswahili te. Pourquoi bolingi tant bozo salango ba place mususu? C'est normal. Mais ce qui est comme la Congo central te réclamer est tribalisme. Je suis en train de vous dire, Yaoundé et ça la souci. Nous n'avons pas besoin de xénophobie, mais nous avons besoin d'équité. Il y a une manière, il y a aussi l'approche qu'on a dit. Moi, on pouvait discuter. C'est de la politique, peut-être par rapport à la discothèque. Quand on pousse en attendant, on va dans Cameroun, par exemple, le baiser belé. La manière où il y a une déclaration, ils ont frisé même bateau et bazali. Où il y a constitué. Manière, il y a un profité. Où il y a que constitution garantir na Congolais sur liberté à mouvement. Mutako za na Kasai, mutako za na Kananga kwa na Congo central. Mais tant que vous tenir ba discours publiquement, apparemment vous je soutiens la liberté de mouvement ya tout Congolais. Je soutiens Moutounio Sako Fanda place à Lingui. Moi, d'ailleurs, je suis député national, je le soutiens. Tout de même, tant que nous avons soutenir Yango, nous avons interpellé ba autorité. Équité na ba distribution ya ba responsabilité. Na ba lobana ndeko pour la fukisa likambo wana. Oyebi na cash kaka oyo dirigé dans le président de la République Félix Tshisekedi. Bureau politique ya cash ata mukongo azate. Tokei na FCC bureau politique ba Congo bazate. Pourquoi vous voulez prendre la décision au nom de toutes les communautés, mais vous ne voulez pas mettre ces communautés représentatives? Alors je prends cas ya FCC. Tozali 32 personnes. Mais vous ne savez pas prendre les Bakongo pour vous mettre dans les 32 personnes. Pour quelle raison vous n'allez pas mettre les Bakongo dans l'instance de gestion? C'est pour vous dire que je condamne la démarche de Korangani Mwandatsemi. Mais au même moment, je ne soutiens pas que la distribution des responsabilités est à la déséquilibrée. Mwandatsemi na kolobana boye. Tout africain ayebi yango ke famille ekabwana kate ebenda naka donc tozo tambola nzela moko te mais il restera un moment ngai oyo nayebi na oba bengaka initiation na zyango epane Mwandatsemi yemta initié yo. Oui, je le dis spirituellement. Bon, ndeko sango oyebi ke bapoza pe Jésus-Christ est-ce que ça la kandoki to nene kasi ba Pierre bazali na ba réponse yo noza Pierre na ye yo noza la na ye Mwandatsemi azali messager ayaki na message pour ya ko enseigner batou enseigner c'est ça sa mission. C'est vrai que mais en même temps vous pouvez tuer. Non, en même temps vous pouvez tuer. Non, oyebi ke vous à Congo avec Bamakesa tuer les gens, je condamne ça. Oyebi ndeko ngai Samson, en dépit d'être puissant, le fait que Akoya na Moasi et perda ba valeur naie. C'est là où je dis, nous n'avons pas soutenu le second mariage de Mwandatsemi. Parce que toyebaka Moasi wana zanani. Je l'ai dit na télévision, je sais de quoi je parle. Ngai na banda ko vivre la Mwandatsemi depuis 2001. J'ai marché avec cet homme. Je sais les miracles que cet homme a opéré. Jusqu'au jour où Vienanga azwa copie ya Mwasi wana abetela nga masolo nga mutu aliboso ayebisanga petit nanga nazo récupérer momi wana nga étant que jeune ya timba na yedi mère wana non seulement azaki masa ya Mwasi ya Mwandatsemi mais bayankebele na kati ya parti babeta coup franc nazoloba na vérité toye na bosolo te bimisa ba plan nazolo banayo siko nga vie tango yebisaka nazozwa momi wana nga bivie
momi wana te bon na fongola masolo te sikoyo ntango vie baye kolingana na momi wana na kati ya bolingo na bango alobi me peti wana alingaka yo te ayebisanga boye sikoyo tala momi wana afandeli kiti yo ozalaki contre ye sikoyo nazotalisa bato place babengelaka mantezo no traître mantezo atikala kolongwa na bundu ya Congo te atikala kotrahi mwanda tsemi te mais mwasi wana adefenestra ngai donc alobi ke soit ye na libala soit mantezo libanda sika wanga bachenga libanda sadi mama sadi obanga nde mama na banga mama te kolo pla alobi ke na sepe na ngala mwasi yo kende siko kusala do vieux pe naza za rapper mourir nalobi na boye théâtre pour ça la bossolo la police là. Alors on va aller de l'autre côté de la région. On va prendre d'abord le don de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi pour la Covid-19 on a moni yango ba ambulance est belé, plus de 5 ambulances à PSI pour la soutien. Nous avons voulu chef de l'État Sengaka yango aloba ki ba nyonso ba ko tia loboko na kati ya pat pour toti na makambo ke na liboso ba sala yango. Makambo ya caisse oyo bato ba banda ko pesa mbongo. Banda na mona quelques personnes ba pesa mbongo. Makambo ba loba resute mbongo ekota combien bato combien ba yana don bato combien ba sensibilisaka mbongo. Toye barate banani ba pesa te. Okezaki pour ba pesa. Mais Moïse Katumbi a outi ko pesa 5 ambulances pour na ko appuyer biloko Covid-19. On a besoin de plus, mais aussi à Sali et à Ebele. Je pense que Batumsou Bakola n'a pas modèle pour Batalang. Botalang remise à l'ambulance en Oscar, Tozonga, to changer chapitre. To kota sko na makambo na Bengeli Awa, makambo péage à Congo central, to tout na pe makambo ya Congo central na Mobimba Lango, pour to kaki makambo à tout et outiko bela mwandam. To lo belango na makambo et les son actualité. TV za radio te na bitumba moka kolonga kasi na kimia biso mibale. À tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle une implication de taille dans la lutte contre la Covid-19. La générosité de Moïse Katumbi Chapwe vient une fois de plus surprendre les Hauts-Katongais. Ce premier jour du mois de juin 2020, une date spéciale que l'histoire de la province retiendra. Au total, ce sont 4 hôpitaux qui ont reçu des ambulances médicalisées et des kits nécessaires composés des thermomètres laser et masques pour lutter efficacement contre la pandémie. À la tête d'une forte délégation composée essentiellement du bureau politique du parti Ensemble pour la République, Salomo Idi Kalonda Dela, conseiller principal du président Moïse Katumbi, accompagné par le professeur Wit Moulongo, Clotilde Moutita, Christian Momat, ainsi que d'autres personnalités de ces partis de l'opposition dites républicaines. Premier escale, l'hôpital maternité Katouba. Les personnels soignants reçoivent ces kits complets, y compris une ambulance au kilométrage zéro pour conduire en toute rapidité et dans des conditions sanitaires acceptables les malades. Cette maladie n'est pas un simple rêve, c'est une réalité, ça existe et ça tue. Et qu'il faut que chacune et chacun d'entre nous, nous apprenions à nous protéger, car en nous protégeant, nous protégeons les autres. C'est dans ce cadre-là que votre frère, votre grand frère, votre petit frère pour d'autres, votre papa aussi, a pensé encore une fois à votre institution. Il a mis à votre disposition une ambulance. Une grande ambulance. Un geste qui tombe au point nommé où la prise en charge des malades est devenue un véritable casse-tête. Pour ce geste, qui n'est pas le premier, il nous a doté en ambulance, il nous a doté des frigos mortières. Nous disons merci sincèrement pour penser au personnel qui sont au front. Nous remercions le gouverneur honoraire Moïse Katumbi Chapwe. Après Katouba, c'est au centre de référence de la Kenya de recevoir les délégués du président Moïse Katumbi pour bénéficier de ce même dotation. C'est au nom de l'honorable mon président, M. Moïse Katumbi Chapwe, que nous sommes ici devant vous pour vous remettre ce qui accompagne l'urgence du moment. Alors que les centres fait face à une autre épidémie, le choléra, pour le médecin directeur, ce geste de Moïse Katumbi donnera un nouveau souffle à son centre hospitalier.
dans la lutte de choléra qui semblait être oubliée. Sincèrement, ça nous va tout droit au cœur et nous demanderons à ce que nos remerciements puissent arriver à Moïse Katumbi Chapwe. Les cliniques universitaires seront la troisième. Confinement, mais toutes les écoles catholiques de la maternelle aux humanités reprennent les cours en ligne dès ce lundi. Papa, un instant. Papa, t'as oublié. Ton programme de taekwondo? Non, c'est pour l'inscription en ligne avec E-Class. Ça ne prend que 45 secondes. Oui, je le sais, c'est 45 secondes chrono. Prends ton téléphone et on y va. Pour vous enregistrer, tapez www.i-classerdc.com. Cliquez sur Se connecter, créez un compte. Choisissez élève, remplissez les champs ci-après. Nom, prénom, adresse, téléphone, choisissez votre école, choisissez votre classe, nom d'utilisateur, mot de passe, confirmez le mot de passe, cliquez sur valider. C'est fait. Prends ton téléphone et va étudier. Avec e-class, l'école s'invite à mon domicile. Très bien, merci beaucoup. Alors, Toza Gokoba, honorable Papi Mantezolo, député national de Azanabiso Awa, Toza Osolo, la nyonso etali politique, Tobombelo Roté, Azali ressortissant Congo central. Voilà pourquoi Bozomo la mingi Makamba Congo central, les Azonga Pambate, Yende Azali Moland, Azalaki Molandani, Sogomoni ne Mwananse, mieux Azolanda spirituellement, ils andeye, Nakati ya mouvement la bango ya Bundu Diamayal. Mais ça fait un temps, Yazara Sukunate, Aksala mouvement na yemo susu, mais batubile ba monaka trahison et salami tango ya longwaki akiko kota na makambo ya FCC. Alors sikoyo moi motuna moko ya curiosité lengo zongo ka 2 minutes avant to kota na makambo Assemblée nationale nazwa péage et puis to kota makambo Congo central avec Matubwana et le reste. Moi 2 minutes kaka. On peut comprendre parce que dans la politique moko ba congolais belé même ba bazali banda ba compétent. Ça dit pour un prix pour les locaux moko ils ont un intérêt individuel politicien congolais est capable de changer nyonso et Kabila président a comprendre faiblesse il y a l'homme congolais donc il suffit qu'akabati ya mbongo il suffit ba approcher yo il suffit ba tinda mwasi il suffit ba solo na yo bien okozanga ba raison ya kokendete c'est vrai que justifier awake yo linga ko longwa bundu dia mayala te mais mama nde mutu asalaki mama ya sika mama ya kalate ça dit bolingo ozo bata mutu akengela Kabila na besoin de tendresse ça dit mutu wana odi bolingo za régime bato ba bongali soute na vie nzelo ko ba malamu ozo bunga kaka ça dit mère yoka tellement bolingo vieux pas yoki bolingo vieux préféré de mère que yo à encore ba dire na yo mais on veut vraiment comprendre zala sincère ndenge ni se retrouver na PPRD na FCC pardon okotaka ndenge nini approche yango esala maka ndenge na olobala na yo boye ngai tangu na ke comme membre du gouvernement nazalaki na BDM ndenge nini okoma membre c'est-à-dire que na peut-être aux attention na zoe ba détail tant to kes mona ndeko Kabila to sali ba accord to sali ba accord jour bozala kaka non ce n'est pas les jours parce que ba contact continue voilà ba accord esalemi moi ndatsemi azalaki promis premier ministre na lingi ba congolais ba yeba yango vieux oyo sikoyo ezali oyo na lobaka mingi te mais po ba taxanga trop na traîtrise ba yeba mafula gombundu toke sika watangu basali yango biso ba congolais équipe nationale ekezwa chana sokozo se rappelle nazoiba président Kabila na tango wana azwi ba jipa pese pa ba joueur ndeko mwanda tseme sepelisa ki ete asalaki conférence de presse oyo afinga baswahili soki nzambe so nalingi ko rappeler yango te to sala pe déplacement na Congo central kuna lobaki ba non originaire nyo sofo bakende boyebi yango sikawa na ngambo ya Kabila balobi mais muto tozo préparer comme premier ministre sikawa soka comme premier ministre ekozala ndenge nini yango balobi te to diminuer moi nani wana tokotala poste dine sous tokopesa ye et ko sala ke bali ko yoka na biso fallait ba pesa biso 3 postes ça dit fallait to ministère d'état moko ministère moko na vice ministère moko to yoka nyango o nazolo baba te bazali kimbuta zolanda ngai ndeko boshaba zolanda ngai ndeko kaleva zolanda ngai aye bato bundu dia Kongo pe bazolanda nga po ngai nde nazali na nzungu to yokani to sali liste bato o ba kosala na gouvernement
mwana tsemi ndeko nanga vie nanga lobi petinga fona sala pesa ngai ministère d'état yozwa ministère mais ngai na honorable ne mwana tsemi toza batu ya côté moko village na village nanga eza à quelques 100 mètres soki 500 mètres donc je me suis dit nga moko na conscience nanga koma biso bibale tokozala ba membre ya gouvernement bato ya secteur moko bato ya groupement moko bato ya territoire moko bato ya province moko j'ai préféré ko pesa poste nanga na mutu mususu comme procuration bongo na banda ko utiliser donc comme représentant nangai sikawa liste wana ekei ya bato misatu wana tangu liste ekei mutu moko ya proche ya Kabila lobite ozwi liste si wana ndeko Sami Badi Bangaza na Hôtel du Fleuve entrée de nani constitué nani gouvernement na ye babengi ngai balobi tolingi mwana tsimi a confirmer liste tozwi eza ye mutu atindi yango to ndenge nini ngai nakenda devant des témoins nake pas grand maître parce que grand maître babengi confirmer liste benga na bengi na cheme libre mutu wana azali grand maître afinga mutu wana na bashi na comprendre te afinga ye na ndenge ya kusakala te na boyi koloba mutu wala pona oboya pona ni yoloba keza bosolo ezali mutu abenga biso eza ndeko Kalev abengi alobike bopesa biso honorable wa mwantemi taisez-vous d'abord monsieur Kalev taisez-vous toi tu sais tu es ceci tu es ça même ton petit président là moi c'est ça la vérité via baluki akata téléphone ndeko Kalev akata téléphone. Allez, balamoko boba journaliste boya. Sami Badi Banga comment un Belge peut venir diriger le gouvernement? Vous le savez, ba journaliste pour la niveau. Donc ça pour ma vieille mo. Eza bongo. Donc biso masolo et fandi. 2 jours après gouvernement et bibi soki ba iner di matin batu bazo benga nga pour ba féliciter nga ko na yebite ke nazana gouvernement. Na yeko babe ko yepsanga yango. J'étais mal à l'aise. Ça dit yo tikala ki fidèle na bakor vienda bimangi na bakor. Ngai mutu a signé bakor Xavier. Ngai siko ba yeko changa la gouvernement soko tali d'ailleurs. Ba ki ba changa na gouvernement po ba yo. Bon, en tout cas la yebi yangote. Tangu na silisi. Tangu gouvernement ebimi. Je vous le dis, awa otombola kamaboko ngai pe na sali yango boy. Je le dis et je le jure au nom de Dieu. Na kenda pa mwana tsemi na 6h tokuta na ipse vie tela gouvernement bimi boy aipsika so ezaki mutu mususu na ndimate mais comme zayo faut sala ngai nazolo balayo na lobike na kosala te. J'étais déjà président pour ya parti Bedem parce que mwana tsemi azaki na retraite à Longwa boye bien na zalaki président, j'étais député national, j'avais tous les pouvoirs ya ko négocier au nom du parti. Ce n'est pas la cause la vice-ministre nde ibanoko lingisanga rien du tout. Il m'a dit kende sangisa bureau politique bosa la déclaration faut kende. C'est pour la première fois ba makesa o bazaki na teni ba côté l'Assemblée nationale. C'est pour venir soutenir mon investiture. C'est pour dire que soki o misuda yo etalisi yo place lola ekweya kondimela misute parce que tangu makolo akokoma wana misu akokosa yo que non lola ekweya awate montagne kako badomona bato bamona ka montagne balobi lola ya manteso lekweya wana atraisa siko oyebi ke via zobela ti boto sisi place ko via zobela ti bala via koti senpe potaliviete ngana baloba na yo boye ngai vie na ngawana na oyo asala pona nga na kobosa na kaye jamais mais ngai naza joueur professionnel ozo comprendre baloko balingaka ba joueur professionnel te ko ya kozwa classement na bango bandeko batikala kuna bamona so batezo basola mwanda tsemi net ba poste na bango kozwango. C'est pour dire que je compatis na nyonso ezo comme la mwanda tsemi et je suis de cœur avec lui et si Dieu me le permet na oketa la yepoto solo. Est-ce que ba Kabila panza ba Congo et pas ba Congo et puis yone mutu ba utiliser au côté sa confusion mwanda tsemi la koyebisa yo boye da koyebisa yo boye. C'est-à-dire que Batouba monaka toujours Kabila partout. Je te dis vrai. Nga yiti na zaboy na koloba na yo 1. Ba yebsanga na côté na PPRD, je refusais.
bayebisanga na côté la arc soki nini wana o nazoloba bazolanda ngai pour vous dire que la yena bosolo na koloba vérité et je n'ai pas peur d'être contredit. J'ai refusé parce que soki na lingaki ya kotalisa ke sikoyo na panza nani mais la côté ba parti voilà pourquoi je n'ai pas entré. Très bien, merci to poussana. Dossier péage na lingaki penza to lobelango na motema na biso mobimba. Depuis janvier 2018, province ezozwa liswe le romorote. Na ba information nga na zui. Na vérifié un certain monsieur Fretin qui a construit l'avenue Kalankala. Yende mutu azwa uzwa mbongo wana tina mokolo ya lelo. Et dans ça 3 ans mobimba province a kotika la kozwe le côté. Yo zali notable. Ceci est arrivé parce que province et kozwa lisusu le côté tina 2021 batu bakomi le roi prise en otage. Na lingi to réfléchir na biso. Moto wana akomaki na pouvoir ya kozwa au défi à l'état mbongo pour que banda kozwa misolo ndenge nini pendant 3 ans. Qui avait négocié ces contrats? Est-ce que ça a l'avantage à province ou ça a la désavantage à province? Si ça a la désavantage, qu'est-ce qui doit être normalement fait pour que province a bénéficié de mbongo wana na place que dans individu? J'aurais appris d'ailleurs na mikolo ezakoya individu na linga binga na batunyo soit cha bato ya sika. De côté ça même chômage na niveau à province. Ndeko péage 5 na koloba boye. Péage évidemment ba pesi yango na concession, c'est-à-dire un privé aye basoli na l'état lobika na koka ko gérer ba kambonyo sote yo comme ozana ba biloko na yo bongisela kanga nzela po okozonga na mbongo na yo zo dépenser au ba no foot sampa ko to péage na point wana. C'est-à-dire que péage eza Monsieur Simon kombo ya société ezali Sopeko mais siko na hôtel ça pour d'ailleurs na mikanda ebele ndeko na ngai awa oyebi ke nazala ki vice ministre ITPR c'est-à-dire na yebi masolo wana tangu na komi wana je me suis dit que makambo oyo ezali bongote tangu bazo signer contrat na Sopeko wana l'état ayebelaki ke péage wana ekokotisa $1,600,000 mais na mukolo lelo péage wana ezokotisa de 3,600,000 à 4,000,000 le mois sikoyo mutu wana azosala ba makambo moko pona kokosa l'état pour que l'état amona clarté. D'abord toyeko komana nani na sei l'état lelo azo reconnaître que péage à côté ça 2,400,000 voire 2,600,000 par mois. Or eza lokuta. Il faut oyeba péage batu ba ebele bafutaka anticipativement. C'est-à-dire kuna na compte wana ya l'état oyo asala ka contrôle et mona na kate. Yango ba benga ka provision. Mbala moko elekani na libenga ya Monsieur Simon. Il y a des pénalités oyo mona kana pompeze. Wana pembongo wana ekota ka libenga te. Mala ekota la compte ya l'état te po basala ba calcul. Mende kolanga kende na nzela matadi otala ba accident état ya route. Bosali nzela après 6 mois et toboki et pasuki pour dire que nzela wana ezali mal fait donc ezali ils ont respecté tonnage te bazo tenir compte ya tonnage na nous tende kolangai même kutu okomema 1 milliard ya tonne na nzela ce n'est pas après 6 mois nzela et toboki na katikati mbula ya pamba ezo tobola nzela. C'est pour dire que biso en tant que éli d'origine Congo central nous venons rappeler ko sensibiliser le président de la République. Batouana ils viennent avec le trafic au nom du président mais pour se faire de l'argent eux-mêmes. C'est pour dire oyebi batou oyo bazo réaliser $3 millions les mois, plutôt $4 millions les mois. Batouana bafuta makana maboko bazana compte bancaire. C'est-à-dire vous n'avez aucune sécurité pour que okoka kosenga ta crédit na banque et puis ba salaire na bango ezo varier de 400,000 francs congolais tiba 1,200,000 ba travailleurs wala ya payage, mais ces gens-là réalisent 4 millions les mois, contrairement à ce qui a été prévu au début 1,600,000. Maintenant ndeko Simo amoni boro et comme qu'on reverser batwa comme oyeba que 4 millions tozwaka fona na créer société moko fictive pour que na koka justifier mbongo wana. En tout cas ngai na kosala effort da pesa mutuka da batu nanga okende filmer omona ba caméra ba ketia na payage ba caméra neti ba caméra ya surveillance na moni na bureau na kuna na ba caméra ya surveillance yango ba tie kuna na payage ya Congo central pour justifier que bon
sikawa to rester na 3 millions 600 plutôt na 3 millions 400 mileki nyonso oyo wana simo akobana kufuta ngo société oyo iko tia ba caméra mais oketala ba caméra wana des ordinateurs ba engager 45 personnes pour bana ko manipuler ka ordinateur wana et beaucoup de politiciens ba koti na makambona. C'est pourquoi moi je dis quand on est politicien, on défend les intérêts de la communauté et l'intérêt général. Mais yo politicien, on dit bana kasina yo, bana na yo bakende sala kuna au détriment ya batu wana bazo sala. Et ngai nazo lobango na bosolo na politique. Jiswana ekosala te. Excellence Monsieur le Président. Nous sommes des députés nationaux, nous vous représentons parce que yo ozali wana comme numéro 1. Nazo tali sana président, soki oyebi yango tika na otangelo ba message. Si lisa message nonga na nazo yebisa epa ya président likambo wana andima yango te parce que ezali kokosa. En plus de ça mutu wana na contrat ya concession balobi ke faut atia ba enjeu wana pour que soki camion ekwe enjeu wana eke enjeu eke tel za camion wana soki camion sana na panne enjeu eke ebendi camion wana ememi yango place nani pour éviter ba accident. Il n'a jamais acheté même enjeu moko. Ozo tala kuna ba accident ezo salima batu bazo kufa ebele. Mais c'est même monsieur Simon, il est devenu l'intouchable. Tala ba condition ya batu ndenge bazo salela. Tala nanu un travailleur qui a fait plus de 10 ans aux un compte bancaire te bafuta kona maboko. Et pourtant pour fouta payage, faut fouta payage na banque. Pourquoi pas ouvrir les comptes bancaires pour les travailleurs là yo? Pour transaction. Est-ce que vous comprenez? Très bien. C'est ainsi ngai en tant que député national et puis les notables à Congo central, population Congo central de Bozo Landanga. Et loko wana ekosala. Je vais m'assimer, c'est là où je sensibilise Ndekolangai ministre ITP. D'ailleurs, oui, pour na kosala eloko wana parce que ko gérer payage eza tripartite. Ezali ministère, ezali concession, ezali province. Mais basali eloko ngo ata mukanda ministre ezate. Ndekongo poso. Bakuna bazokosa parce que ceux qui bakosi yo ngai na ko interpeller yo bakosi et toi ça pour quelque chose na kati bon comme na moni signature na été ceux qui essaient bakosi mais ceux qui a quelque chose je vais l'interpeller parce que yende ya ko répondre makambo wana les eloko wana ekosala mate population besoin na ngai très bien en tant que votre élu ekosala te yoga mituna ya bato bazotuna biso mutu mo akomeli biso na songololo abiboy. Vous avez été ministre des Travaux publics, donc vous connaissez un peu plus sur les dossiers. Est-ce que la dette de la construction de l'avenue Nkalankala à Matadi n'avait été payée dans le temps? Parce que cette dette remonte aujourd'hui. Ndekolangai, c'est pourquoi Ozomona, Soki Olingo comme Mokonzi, par appui extérieur, évidemment, beaucoup de choses vous seront imposées. Vous comprenez? Moutouana au cité fretin. C'est celui le chapeau, il y a des collaborations malheureusement, Ndeko Atou Matouana. Est-ce que vous comprenez? Mbadou, Sitou, l'ancien gouverneur, paix à son âme pour Atikabiso, avait refusé. Comment comprendre? Moutouana ayeko gagné procès, ya Makamboana na Kisangani. Dossier ya Congo central. Tribunaux ya Kinshasa ba traité yango te, tribunaux ba cours et tribunaux ya Congo central ba moni yango te, o matina avion OK faire o memi dossier OK funda makambo ya payage ya Congo plutôt makambo ya Congo nzela ya Congo central OK funda ngo na Kisangani. Tribunal ya Kisangani nde epesi yo raison pe enjoindre province ya Congo central efuta nyongo na yo. Sikoyo yo kanga bien. Congo central azaba ba recette belé. Mais yo moko ponira que nazozo mbongo ya payage. Yo gouverneur Atumatubwana au signé Rio Nandimi Zwambongo au hypothéqué recette. Il y a rétrocession de payage pendant 3 ans. C'est pour vous dire. Je vous dis la vérité. C'est lui qui a signé. Et les parents principaux, je vous dis, Bazota Sikoyo. Ndeko Guilin Panzoza, ministre TP na Congo central. Il était mon conseiller. C'est moi qui l'ai nommé comme mon conseiller. Ayebiango. J'ai refusé de signer au nom des ITPR.
bazoyo kanga. Je dis je ne signe pas ce contrat. Contrat oyo ezali mabe. Et j'ai quitté la salle. Ndeko Guilin soki na kosi aya ko contredire nga awa na bosolo to bengisa biso mibale ta contredire nga. Donc ndeko atuma tubwana oyo ndenge bazolo ba o hypothéquer signature pour un intérêt à individu au détriment ya province mobimba oyoki ndenge ndeko za koloba mutazolo beza député national atuma tubwana balobi ya lokuta to ya solo bosolo ezali ayaka to tuno mituna o justifier yango parce que on peut pas comprendre le dossier à Congo central, c'est un choix, il y a juridiction mutako funda na Kisangani, on peut pas le refuser, mais logiquement on funda te il y a ba compétence balobaka il y a ba compétence matérielle que temporelle na ya espace c'est-à-dire soki lelo makambo ko ya na Congo central ba juridiction compétente ezali Matadi mais yoko loba ke nonga na fandaka na Kinshasa on peut apporter dossier wa na Kinshasa yi afandaka pe na Kisangani te OK funda na tribunal ya Kisangani en tout cas je ne sais pas mais moi c'est ce que je dis on ne peut pas aller ko juger le kambo na Kisangani très bien Atuma Tubwana ndeto sala boazolanda yende actuel gouverneur na tuno question moko sur Atuma Tubwana ba question ezo ya ebele za ya bandeko na mnoka Congo central bandeko na biso mso ya Mbujima e bandeko na biso mso ya Kananga ba mso pe baza ya bandundu na bato msusu bazolanda biso pe na Lubumbashi même na Bunia pe na Butembo question moko ye la cour constitutionnelle wala ferme Tubwana je pense la cour constitutionnelle a outil ko interpréter sur demande et assemblée provinciale sur l'article 147 alinéa D la cour a pris cette a eu acte il y a déchéance et à tout Matouba n'a pas l'assemblée provinciale ndenge nyozo mona likambo ndikola ngai Congo central tozo comprendre ngo soute c'est-à-dire d'abord un député provincial a que fouda un autre député provincial na tribunal de paix c'est inédit député wana a que ça la recours na tribunal la grande instance quelques jours après a renoncé parce que kuna na tribunal de paix ba condamné député wana na une année d'emprisonnement ferme na paiement ya 8 millions d'amende makambo komi na cour de cassation andimi oui député wana o bafundi na tribunal de paix ya solo azali coupable et que ba exécuter décision wana ya tribunal de paix mais ndé tozo loba na yo boye député wana sana ye libre et pourtant ba condamné kaye na une année de prison aza libre mais greffier à tribunal de paix mbangu a que exécuter jugement ya tribunal de paix c'est-à-dire pour la ko détruire ba procès verbaux oyo et sala kendeko atu azala déchi na trône nae sikawa tango ministre ya justice ayoki abi mais ce qui jugement est exécuté, cela veut dire que tous les députés provinciaux à travers notre pays ba commis justiciable na ba tribunaux de paix ya ba juridiction na ba province na bango. Il a fait une injonction de na ministre ya plutôt na procureur général près ya cour ya cassation et pour akena pourvoi ya ko cesser exécution ya jugement wana. Mais totalité inspecteur judiciaire Asengi Nandeko Labiso greffier Matadi a renvoyé pour information ba dossier nyos ya Congo central. Mais rébellion moko zo salema na Congo central on ne sait pas quoi. Ba to balingo exécuter te. Nazoro yebsa yo. Cour constitutionnelle a yé ko interpréter parce que la landi ba juriste c'est belé. C'est là où moi je suis en train de dire bino ba juriste bon ça là plusieurs années dans l'université mais politique et déformée intelligence la binoté la science sans conscience est commis ruine la société parce qu'il y a beaucoup de ça là parce que aucun na cash juriste aucun na LCC juriste aucun na labuka mais tous les juristes là bas se contredire et on ne sait pas qui dit vrai c'est ça la contradiction Cour constitutionnelle a interprété à sali à reçu interprétation à demande ya assemblée provinciale kuna a lobby oui décision wana o bozwa kieza ya solo atuma tubwana fois longwa ba juriste babimi mais wana assemblée mutasengaki eza atute mutasengaki donc biso tozo renier d'ailleurs nous ba image ezali atu asali marche azui ba futi ba 10 na batu bazo l'accent ba image précieux pour wana Congo central na Congo central
wana ezaki marche de santé azoloba bazoyemba nani atu abangaka mutu te donc ti aza wana mutu akotikala kolongola ye wana nzambe kaka donc ye wana bozoyoka banzembe bazoyemba na photo na ye ya président de la république te c'est-à-dire toza na royaume du Congo central le Far West ye wana alors que il y a 4 jours ndeko atu awuti ko décréter confinement na ville ya Matadi tala awa distanciation eza wapi siko apesi bana wala ba 10 000 francs po batamboli na ye. Excellence monsieur le président, Excellence monsieur le président de la République, makambo zole kala Congo central c'est grave. Très bien, c'est-à-dire à tout batubwana pona yo il faut ba exécuter à Longwa parce que ngai na lobe moyi parce que na lina expliquer batu tango cour azwaka décision na ye ce n'est pas à la cour de faire exécuter ça. Très bien. Donc cour atindi agotinda na instance compétente c'est au président de tirer les conséquences. Mais na lina tel sa président boye oyebi confusion ezokoya na Congo central ndeko na ngai sango oyebi na ntango ya Salomon ba mama ibale baba no wela mwana ya bomoi mama wana mususu alobi mwana eza yanga wala pusu ya ngai ndenge la province il y a des camps qui disent que c'est moi qui ai raison. Maintenant président de la République il faut fongola misu parce que abenda ki ba dossier ministre de la justice a traité na commission awa gouvernement congolais azokoka kozwa mokano na Congo central te. Ce que nous demandons au chef de l'État ce qui bomonique atu akotikala tant mieux loba la biso ke atikali. Prononcez-vous comment une commission instituée par vous monsieur le président yo institué commission mais vous êtes incapable commission wala à se prononcer pour quelle raison? Est-ce que bino boye biango 100 jours programme ya 100 jours na Congo central les athées mais nous avons appris batinda mbongo kuna mi ba maison pour fabriquer bino pe boza ba tozalité tozala eloko te ba 6 millions eya ezonga na Kinshasa. Pourquoi les choses se passent comme ça? Parce qu'il y a des rétro-commissions tango mbongo eke ezongi la province du Congo central est devenue la vache laitière. C'est la vérité. Et dans la bossole la politique, je suis prêt yakoya kosa la contradiction avec quiconque qui viendra me contredire. Très bien. Parce que nazala ba preuve les mots oyebi na yela ba document awa et puis faut batu baye bango. Biso na Congo central monsieur l'excellence monsieur le président. Mutakala ya vice gouverneur to lembi yango. Oh mais c'est là na makambo wana ndezo intéressé c'est là. Mutakala wana no bino Congo central makambo mitakala ngwa parama pana bino mukongo azaka mwa mutaza mwa sacré azaka mwa ko lemvuka mukongo azaka na mwa ndenge na mwa luzitu mais ça fait un temps makambo mutakala makambo bolumbu makambo bobiso na Congo central le komi lokwa lipa olobi makambo ya vice gouverneur bolemi mutakala na ye namona ki pe vidéo moko na ebite soki eza penza mutaza na famille ya nani prophète Kimbangu na ebite pona mona ki tata moko vidéo moko bande ko tambola mutu moko za oyebi vidéo yango na loibo ya oyebi yango na mona ki vidéo wa eza nani na vidéo eza yi to ko mi présenter ki azali na famille to na famille ya prophète Kimbangu oza ba nouvelle pe ma mimi mimi oza pe na ba nouvelle na ye na oloba boye de ko laisser ndek Israël ndeko Israël photo yeba yango oyebi lorsque quelqu'un est dans l'erreur reconnaître son erreur et demander pardon c'est une force. Voilà. Papa wana akwei na mbeba asengi pardon biso to limbisi lelo batozo lo ba dialogue on ne peut aller au dialogue que kala mutu o yandimi erreur na ye Atuma Tubwana c'est notre frère. Gisèle Lema c'est notre frère. Lelo à reconnaître il a fait des erreurs. Tolobi a sengi pardon. Nous nous réunissons pour voir dans une même direction. Mais lorsque quelqu'un qui fait du mal azoko défier batu o baza la vérité. Comment voudriez-vous que to que ne fanda na mutu oyo azoko défier donc vice-gouverneur. Yokala ibisa yo ndikora ngai. 1 Tomoni Nzombo ndenge balobaka ya vice gouverneur. Obi? Tomoni Nzombo ya vice gouverneur. Ya ukao ya mai. En tout cas, wale zaki ya bomoi. Okay. Tomoni Nzombo ya vice gouverneur ya bomoi. Tant tomoni yango. Ye moko na Nzombo na ye alobi ke Nzombo nanga obwa moni. Ezali gouverneur atumutu asalinga boy. Bakangiye vice gouverneur afanda na kacho
boye bayango sikoyo ba mesure kwei mamimi révoqué ba révoqué redoc oyo numéro 1 ya ANR ya Congo Central révoqué policier oyo baloko bié dans café par vice-gouverneur révoqué acteur principal ye wana zotambola kokende kabola ba masque ngata unazomona ka ba video wana nazomona masque te mais nazomona nzombo. Très bien. Siko comment nzombo wana ya kozala non, moi je le dis. Je le dis, le moment viendra parce que toyé na nani na président de la République et là on a clôturé le dossier wana. Oyebi maternité kingaloba boye. Les injustices engendrent les frustrations. Les frustrations engendrent les mécontentements. Les mécontentements engendrent les manifestations. Les manifestations engendrent les troubles. Très bien, merci. Voilà la succession. Alors on va revenir pour terminer. Nous sommes arrivés vraiment à la fin. Avec Pascal Mukuna à Rosamba les 5. Donc Mokolo ya lobby, Mokolo ya vendredi, ndeko samba na ekozala. Tokutala ngina avocat na ya lobaki biso ba Kongo tolo ba na ya na komina nga Mukongo. Mama tinda mono baka falaka yina wenda sumbela. On va suivre d'abord en image et puis on se retrouve pour terminer. À tout à l'heure. Avec Pascal Mukuna par le trichement de son avocat. À tout à l'heure. C'est dans le cadre de l'opération Kinbopeto que les poubelles publiques sont placées le long du boulevard du 30 juin pour qu'on ne retrouve plus les immondices sur la chaussée. Cette initiative est saluée par plus d'un Quinois rencontré sur le tronçon, mais il déplore néanmoins la qualité de l'emballage utilisé par l'hôtel de ville, essentiellement plastique. Les usagers du... L'évêque Pascal Mukuna reste encore en prison parce que la demande de la mise en liberté provisoire a été rejetée le lundi dernier par le tribunal de grande instance de Kalamou. Pour Maître Willy Kasongo, l'un des membres du collectif des avocats du président du Réveil patriotique, ceci n'est pas une surprise pour eux, mais qu'ils ne baisseront pas les bras. Oui, nous avons confirmé. D'ailleurs, les actes sans surprise. Il y a droit en matière de violence sexuelle, en matière de viol, même si vous avez une liberté provisoire, bandouzi, rejeter kaka. Cela ne veut pas dire que nos infractions sont établies. Non. Tout ce qui liberté provisoire puisque procédure et arrestation et avec Pascal Mukuna qui entaché de plusieurs irrégularités. Nous avons démontré l'irrégularité et la procédure. D'abord, dans un premier temps, avec un qui plainte dans les réseaux sociaux. Deuxième irrégularité, mandat de comparution qui notifié directement dans les réseaux sociaux. Troisième irrégularité, tant que nous avons 23h, jour où publié mandat de comparution dans les réseaux sociaux, il y a un mandat à 23h juste, tant qu'on a porte à Moniango. On est à la troisième irrégularité, quatrième irrégularité, tout démonté qui, tant qu'on se comparaître devant l'officier du ministère public, directement à confrontation, et puis m'a payé, cheminer dans ma cala. Il y a une première audience introductive, il y a dossier wana, to démontrer qu'il y a irrégularité wana nyonso, mais selon les coutumes judiciaires en matière de viol, ils ont la moi pas si bas ça, liberté provisoire. Mais il faut opinion, il faut retenir que l'évêque a toujours que jouer dans le principe il y a présomption d'innocence, puisque jugement au réseau qui détermine culpabilité nous alors que l'évêque Pascal Mukuna est accusé par Mami Tubola pour viol, séquestration et menace de mort. La prochaine audience est fixée le vendredi 5 juin prochain à Makala. Très bien, merci. Deux petites questions avant de terminer. Boza et Belé, Bozo Lanabiso. Je pense également à mon ami Yves Bouya. Et à ça, quelque part, Zona Lanabiso, Edmond Izuba Stone, orphelin négligé. La PCP Mbote, place à Lanabiso. Peter Tiani, l'acteur, ne meurt jamais. Nous sommes une grande famille, tous avons travaillé. Bozo Lanabiso, Bozo Sepela Moussala, tous Sala. Ce qui bosse Pelina Missa et le long n'est au Komanasuka, Kozanga Gocha offrande na yote. Numéro et téléphone des Ali. Pesa Maboko, Pote Bosolo na politique, vision, concept Tozanango et Kindamusika. Au total, 9 concepts. Nous avons l'obligation de faire quelque chose. Mais tout ça, on a concours, na bino. Nyonso, bien que je sois éprouvé parce que mon épouse a perdu sa grand-mère et sa grande sœur, pardon. Donc, belle-sœur, Moko Aouti Suko Koufa. Et Sengelito Milengele. Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Tous vivre bataille très difficile. Nous devons regarder à la montre. Nous devons nous mettre en ordre. Il faut réfléchir. Bissoniosto réfléchir na bavoua na biso parce que bientôt nous allons partir.
Alors, to comme il prend la souka, nous avons deux messages très rapidement. On va tout la séance à Tombola Maboko, bato à Istanbul pe Bali. Je vais d'abord prendre deux petites questions à Motomoka Komeli Bisso, na Bandundu, na Bagata, ya Komiboy. La province, ça quand même informé, la province a licencié 160 personnes sans indemnité de sortie. Et ces personnes, Bazako accusé 39 mois arriéré bafuta bangote ya salaire. Est-ce que yo yebi le quoi là? Soko yebi yango démarche na bino bosani na kati ya Kamba. Yango nazoloba. Ndeko atu a licencié. D'abord avant à longola batuana au balobeli. Oyebi ke ba ministre ya Congo central bazo accusé 6 mois d'arriéré de salaire. Comment ba ministre na bazo futa mante? Mozo kabla ba 10 000 na balabala. Batu oyo administration oyo esale ezalaka oyebi administration ba révoquer kabangote mais ye aye a révoquer administration sika waye ko révoquer batu nyonso bazali na administration ya ba payage tout ça a révoquer bango avec plus de 39 mois d'arriéré de salaire sans pourtant apesa bango ata eloko. Alors vous voulez nous dire que Zotala kalabino ba bilili awa. Ozotala bandeko nyonso ba muyeje ba kiabulwa bazowe bazo inaugurer ba biloko. Yo yebi pa la biso ko saliba inaugurer nini. Je salue présence du chef de l'État na Mbanzangungu tant tozalaki na drame oyo etumba maki batu na Mbanzangungu wana. Non na Mbanzangungu batu batumba na bis. Ouais. Oyebi ke na hôpital wana ya Nsonankulu. Batu balala kami bale na mbeto. Yo tche mutu na kote kuna moza tche kotoyo. Les chefs de l'État aye ko visiter yango ba maladi bazala ndengo wana. Timu kona zolo bana boye ezaka kabongo. Mais le gouverneur n'a même pas pris l'initiative pour qu'on fasse quelque chose. Mbanzangungu oyeza territoire naye, cité naye, place bavotaye. Si vous ne savez pas faire quelque chose chez vous, place aux alliés. Naye bisio je mets quiconque a défi. La province est mère. Donc pour le moment, province, rien n'est mort. Province est okufa. Nga na zoe bisa okala mingi te gouvernement central a outi ko rétrocéder na ba ETD ba mbongo na bango. Mais mbongo wana esali rétention na niveau Kinshasa. Na niveau Congo ya gouverneur. Donc ba maire de la ville, ba bourgmestre, ba dipsaté non rien reçu. Maintenant les gens viennent à Kinshasa. Et je suis très choqué lorsque la RTNC, excusez-moi de la citer, la RTNC que nous pensons qu'il devait être la chaîne de vérité. Azoya Kotanga, na kati ya chaîne, un journal, où Bazolo Bake, à tout Matubouana restera jusqu'à 2023. Na RTNC. Donc, Bendi Bazou même ma prérogative, il y a ma député, il y a la sous une démarche même en 2021 ou 2022. C'est-à-dire la RTNC se permet. Moi, je crois que nous allons interpeller le ministre de la communication pour lui dire la RTNC, c'est la représentation de la République démocratique du Congo. Lorsqu'une information sort de la RTNC, elle doit être vérifiée et véridique. Mais lorsque la RTNC, oyo batujo so bandi melaka, et bandi koloba makamwande ngwana ya lokuta, eh bien, très bien. Nous sommes arrivés à la fin. Aux arrêts, on a code de tir et l'autre. Yo, vous avez moto tango sali parti na yoana regroupant la bino bosala qui comment on a code oui, coalition des démocrates. Démocrates et autorité morale la bino de Jean Lycée Mboussa. Oui. Il y a des gens lycée. Mais bato belé ba longwa na moni ba Steve Mika ba Kendagi na moni ba Basile pe ba Kendagi. Yo longwa na longwa ka. La vérité, pourquoi aux autres gars? Le problème c'est quoi? Pour le moment, nous pensons que nous continuons les combats. Mais jour na posé à Kolongo. Parce que ma conviction nangai, il faut qu'ils l'accompli. Nous sommes parmi ceux-là qui pensaient que sei oyo bacha ya kotia pona batu ba voter ezoko pesa ba vrai député. Il y a des députés qui sont élus avec 1000 voix. Alors muto ba voter na 15 000 voix parce que azu seité atikali. C'est pourquoi aux homona il y a des députés qui sont représentatifs dans la circonscription na bango. Mais il y a des députés qui sont là, d'ailleurs parce qu'ils sont venus faire leur tourisme. Très bien. Donc, j'ai le respect pour tous les députés, mais je dis en tant que Bossolo la politique. Très bien. Kulu tu severe ba manitombo la mabongo mi segomi na suka, toke suka na étape ya oui ou non. Aïe 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 aïe. Oyebi nzembo wana. Siko na obeto ba plan yo kotala siko poto komi penza na suka bato ba TV moko bato ebele, TV za radio te prophète boom crash. Honorable Papi Mantezolo,
Vrai ou faux, uti koloba na ngai ke Congo central les okufa province les okufa penza et puis mutazo bomango lelo ezane matubwana. Vrai. Et toye ko yebisa mkonzi mboka ayebisa biso soki ye ato akotika na libela toyeba yango mais soki pe akozwa prérogative na ye ki président sika wa cour constitutionnel apesi moi mayele na place wana tokosenga na ye azwa yango mais na loba na yo province na biso d'ailleurs yo moko yo ki batu balobi awa ba ministre bazo futa mate soki ministre azo futa mate a fortiori population. Très bien. Vrai ou faux utayi koloba na ngai ke yo tikala kolongwa na bundu dia mayala te mais muto akabola yo na vie ezane momi eza ya solo pe na ko continuer koloba ngo po eza bongo ça dit vie alanda bolingo aboya na yema musala non wala na yebite mais la lobi na yo ke ngala vie na nga toza na conflit mais momi nde muto aluka ke ngana longa. Vrai ou faux bokendaka epa Joseph Kabila bosolola bo négocier il fallait mon antenne ma premier ministre même mon antenne mi monde comportement na esala ke eza ya solo ko ngai eza ya solo o moni to sana etando ike makambo susu moina lobango ezalité mais on a lobby na yo eza ya solo. Très bien bosolo komi na suka ezala ki réel plaisir o yamba yo lobby penza na motema na yamba bato bamso ba na moi difficulté ko loba mais na moni yo penza ozaki na motema o motema no lokola fulo ata baboki salité zolo bate wala na sepeli bosolo komi na suka to komi na suka plus blanche que la neige que ndaki o Capernaum akutani na baye kolibaye tozolo banyonso toza kokotela mutute tolobaki déjà étape nyoko mananze tezango botambu mate mutaliaka pe manga kima komone longia mukokoli te olinga na bisengo zala na ngape na pasi kolukaka malamu te tala pe na mabe na kozala mutu. Je pense qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci à Dakin qui a beaucoup travaillé également pour nous mettre en contact. Radio Télé Zola depuis Matadi qui sent tout bangones soazaro na biso tokokuta na lobby la même heure, le même travail pour le même plaisir et les mêmes objectifs à atteindre. Kimia na mabota na bino 19h30 c'est la rediffusion. Ah, on a PS TV HD et puis plusieurs rediffusions dans les différentes chaînes de télévision. On va se voir très prochainement. Bye bye. Salut tout le monde. Moi c'est Achille Butungu. I do work for Unishow by AFH under Cedric aussi. Tozako faire appel na bino nyonso tu bozako landanga sikoyo. Oazo vive na kati ya UK. Il y a Royaume-Uni seulement que tu as coupé ça, service, protection et assurance. Tu as coupé ça assurance vie, life insurance. Et ça que ce qui nous a na bomoité, ba futi yo mbongo. Mbongo ba ko futa yo, et ça pour na couvrir l'enterrement, pe na su ko tika héritage na ba na yo. Et en même temps so zaki na ndako ozwa kana crédit, et ko ipe ko futa ndako na yo. Tout ça sous na auto bengi living cost. Living cost ezali produit oyo soki mutu abeli azanandaku au salaka plus de 20 heures yaka soko beli assurance ko futa yo mbongo pendant que zanandaku zo salate. Et nous avons aussi building and content. Soko zanandaku na yo bien au futeraka olingo protéger ndaku na yo toko futa yo. Tout ça sous na auto bengi critical illness, assurance maladie. Tango mutu ozali susu na problème à santé au beli sérieusement l'assurance te paye. Tous en a témoignage de belé mutoyo a futami parce qu'abela qui m'a dit critique. Naza juste na besoin ya ko témoigner par rapport na makambo ya assurance onde kona biso Achille azako sala. Tango likame zui biso et que maman santé dérangée, maman bazana droit ko futa ye autant. Réalité za ke ba honora parole na bango pe ba pesa misolo et sengela ki par rapport na oyo biso tozwaki. Que za aventure te, eza vraiment sérieux. Nous sommes là pour vous. Why wait? Pourquoi attendre? Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, kozela tete na suka. Naza apona ko aider yom tozo landanga, oza na kati ya Angleterre, na Royaume-Uni. Si vous devez parler de Dauphin Bouilly, en quelques mots, vous direz quoi? Effectivement, je disais un soir d'un festival, je débarque à Québec, après quelques centaines de mètres de marche. Du retour vers la scène, j'entends de loin une bass qui groove sur la scène, mais incroyablement. C'était qui là? Je sais même pas, j'arrive, j'approche, je vois. C'était tout un artiste sur la scène, comment il bougeait. Et la basse, tout était parfait.
Un beau chanteur en plus. L'écriture est notre langue et c'est à travers l'écriture qu'on se repère et on se retrouve. Makomi, c'est le titre. Makomi manzambe makoki na mikolo ya suka oyo bokomona na suka ekeke bamingi bakondima baprofete bakobima oyo ya lokota. Makomi, l'écriture, la parole de Dieu. Ngolu, vous savez bien, rien ne se fait sans la grâce de Dieu, de Tout-Puissant. Yoroshua, c'est le nom de Dieu, c'est son nom qui bénit, son nom qui élève. Et pour finir, le 4e titre, c'est Ndanga. C'est la surprise. On va être tous surpris. Allez, bonne écoute à tous. Ndanga. Yesu kati nangai ndanga ndanga solo kozalana.